l'actualité et Yambaki Bongo président Célestin Bioli Kadité Mokambi topé génitaire. Il y a un mouvement de révolution, il y en a marre. Naye to beti masolo ya politique, to beti masolo ya mouvement il y en a marre. Bango azana ye ngana benga kaye président monsieur Kabange na benga kaye gouverneur. Aza gouverneur, loko ndenge to zakana gouverneur na époque ya Flama. Gouverneur awa ndenge mo pas za gouverneur. Donc bazo tambola na kati ya mbutu. Mais ce qui to kena likambo ya assainissement ya ville province de Kinshasa. Écoute. Quoi assainir ville province de Kinshasa c'est ça ka ko panza ba pauvres commerçants au bazo tekana ba te assainissement proprement dit ezali kolongola basalite etondani na Kinshasa ndelo kwa liboso esengela ki babanda nano yango wana ba fulu ba wese ba terrasse o etondi na Kinshasa mais kuna bazo kipena noter assainissement na bango ezande ba appauvrir population congolaise ba pesa ngo kombo ya assainissement mais assainissement te ezali nde torturer population congolaise, destruction méchante. Donc ndeko na biso Elvis elongona ndeko Kimbuta ensemble na général Kanyama ba mitungisa na bango te. Baza ba congolais, bango misato na baza ba étranger te, baza ba congolais. Mais ba poni ko nyoko la population congolaise. Ba sepeli ko nyoko la bandeko na bango. En tout cas pour moi ça me fait très mal tant que population congolaise a commis le ko la et loko moko yo n'importe qui a comme ça de n'importe quoi voire même ba otozo kanisa bazali makila moko na bis catégorie ya ba congolais tozana ba congolais du sang loko la biso nyonso na ba Kanyama Elvis Kimbuta tozana ba congolais du sang mais tozana ba congolais muso baza ba congolais ba traître o bazo travailler na balubo komoko lisusu pona ko détruire population congolaise assainissement ya ville province de Kinshasa pona bango ba moni plan d'action na bango ezali ba panza ba mama ma chère aujourd'hui na kata mboka na biso République démocratique du Congo tous les Congolais a commis commerçants. Pourquoi tous les Congolais a commis commerçants? Misala ezate même ba papa baza ba fonctionnaire lelo ba fonctionnaire ya fonction publique au kolandela bien même ba papa fonctionnaire basi na bango baza ba commerçant kaka na commerce wana mama za na mwa 10 000 na ya fond na 10 000 wana azobalola yango peut-être awe ko zwa mapa na ye na kanga journée mapa wana zozwa moi pourcentage ezokota ya moke na suka sanze ko permettre abimisa yango kaka na mbongo wana zozwa yango peka kwa zofutela papa transport parce que ba fonctionnaire to bakina bazaka na mituka to ememaka bango na moi mbongo ya salaire ya moke wana ya pasi yo bapesa ka bango ekokakate alors chaque jour fois kende musala o ya okende ko luka kana ba kope po alia alors maman azobimisa kaka na kati ya commerce na ye wana transport ya kopesela ka papa chaque jour akende musala kaka na commerce wana yango azofutela peut-être bana transport oyo bazo kende la peut-être ba classe ba université kaka na commerce wana azofuta même classe ya bana tandis que papa zo na eloko malonga te donc eloko wana ndeza ko lesa bango mais lelo soki boye maman wazoteka mapa na ye ya 10 000 francs bozwi mapa wana bo pandi yango boniati yebisa ngai mapa wana o bo pandi yango wana nde alesa ka bana afutela ka bana peut-être classe afutela kana papa transport ya kokende na fonction publique. Alors tant bo pandi eloko wana eza po bokomisa ye pauvre lisusu ya makasi parce que tozaka déjà ba pauvre donc na mboka na biso ba oyo ba ini ya Congo bango baza ko s'enrichir et congolais aza susu ko s'appauvrir lisusu davantage yango na tolobi boye même ata nzambe tango totanga ka bible balobi ete nzambe tanga pesa ka vision apesa ka pe provision mais bino tango bozwi vision ya assainissement ya ville bozwi vision ya ko panza ba bamba ba pauvre femme ba pauvre ba garçon ba chayer o bazo débrier bo pandi bango eloko nini bo prévoir pour na bango parce que yambo esengela ki bo avant bo panza bango esengela ki d'abord bo créer ba biloko ezake tango bozo panza bango supposons ba marché to moni ba pandi marché bayaka o to yeba ya kala basi batonga bandako wana
etikala kaka moi parti ya bama bende ya muke wana. Maintenant ngambu oyo yango batia ba mesa po jeune nyonso a se débrouiller. Azo ne fiske quelque chose. Baza wana baza ba parents, baza na bana, baza nini. Mais tango bo pandi ba yaka wana. Or eloko sengela ki basa les anini. Ya yambo. Sengela ki ba luka esika moko na ngiringiri wana. Basali marché moko. Bazui marché wana basali yango très bien. Bazui bango bakoti bango na marché wana. Nde esika etikali mais tango bozo panza bango esika kotia bango ezate. Bozo comme ça ba congolais ba pauvre. Yango na tozo senga na population congolaise. Ba mona combien ba yini. Pe chose grave. Tango bazo panza lelo ba congolais partout, tout kin. Bazo panza ba congolais mais où est les opposants? Où est les politiciens? Ba lobeli ya peuple. Baza wapi? Peuple a sa victime. Il y a destruction méchante. Peuple a sa victime ya makambo nyoso ba lobeli na bango baza wapi? Mais ba roya lobby pona ko lobaki to lobela bino. Nde makambo ko lobela bango yango yo. Mais bazate. Mais lelo nazo comprendre nazo kamwa ba congolais et sengela ki ba politicien wana, ba politicien. Et sengela ki bango nde bazala ba lobeli na biso, ba député bazala ba lobeli na biso. Mais eza le contraire. Population da komi défenseur, ya ba politicien. A komi défenseur, ya ba député. Au lieu ba député ba défendre biso. Makambo ezo kende na mutu. Donc tozo senga congolais alamuka atika ko défendre bato wana parce que biso tozo défendre bango baza ko lutter pona ba salaire na bango pona ba famille na bango mabumu na bango congolais sengela mise en charge oh nyoso bazo sala ko panza biso tozo senga na ba congolais lokola misala ezate toteka kapoto zo moya ko vivre mais lokola bango ba pandi bientôt to ko sala sensibilisation na congolais nyonso o aza victime ya destruction méchante ya Elvis ainsi que Kanyama na Kimuta to ko sala campagne toko sangana biso nyonso lokola bapandi mwa misala na biso mike o to teka to zoka mwa kwanga mwa lipa toko sangana biso nyonso ba chayer ba commerçant ba mama ba tata mama moko auti ko kufa na auti ko piquer crise na lingwala mama na pesa bango ba $20 ton bayaka même ko lokoma mama mukolo ya 90 ans ba pandi biloko ne mama na sali crise mais tozo kende ti wapi coloniser tina façon oyo congolais boza la près yana marazo lancer campagne toko kitabiso nyoso na parlement lokola ba pandi misala na biso oyo ba pesa biso commerce mbongo te poto sala commerce mais lokola l'état sa censé ya ko pesa congolais nyoso musala parce que toko kita na parlement toko kita tina ba ministère à travail wana lokola bango ba biso misala na biso auto zulaka 10 francs ba pesa biso siko misala sinon et aux la grave na parlement c'est un peu ça. Ya solo ndeko kaka ndenge tolobi ba mama ba kokota ba nyongo pona kozwa fond ya commerce pona ko survivre ndenge papa sele alobi papa na tongo alinga kende fonction publique mbongo ezate kana commerce a mama bakati moi 1000 francs ba pesier akende koluka kasi ko tumba ko boto la eza solution te boyo ka bongo makambo ndeko sele alobi soki botie na misala e kozala malamu ndeko sele ya solo lobi ba lobeli ya peuple ba koloba te ba lobeli ya peuple ngo ba koloba ndenge ni to mona ki na internet ba sambu isi bango tango président Bemina kwa koloba makambo pona mboka bango ba konimba be ba pongi basi balie fufu ba meli ba basanga batondi oka balakisi bango na internet tobi ba sambwe ba député belé ba kangi bango ba photo ba publier na internet tango bokolobela mboka yo yaka na assemblée vandinien ozwa ka motion te ozwa ka parole te po oloba eloko moko te na place ola la pongi lobela population a voté kio na place yo nimba ba sujet ebele ya kokotisa kuna makambo ebeleze ya kokotisa pona kolobela peuple o bako tumba biloko ne o bako panza bisika koteka okipe kokotolobi te to sala boy yo ke ozwi liboko chena litama tango bakoloba kuna bako makambo yo kolala obundela moto ataki ona ebonga na ndenge nini yango to beti mbela na bino to fingi te to lobi ndebo lobela biso bako nyokola biso to ko souffrir tango vandi na kiti wana bokondikanisa moto o atiaki yo wana bundela ye ndebongo mboke kokende liboso malamu mingi il y en a marre mouvement de révolution très déterminé ndeko Célestin Biolikadite a telemi elombe abanga kate azonga kasimate a telemi ya solo bana poto bobengi diaspora e benga mama gidi les anini makambo et il y en a marre mouvement oyo tozomona ya lokola Lumumba tozomona ya lokola Mutunzamba tindi pona kokangola mboka ya solo a telemi tozana sima tozo soutenir mutu nyonso o akotelema pona kobundela mboka ndomoni ya na mar nazana ba preuve ngamoko
na vandaki na ye lobi ngai moko nazalaki na ye babengisi biso na esika songolo na bindeko kokende boye te nga peso babenga na kendanga moko te na otambola na yo po toyeba oyo akobenga bakangi biso tozwi likama koto bato basunga ya solo tokutani na ndeko mobali moko ayeli biso misolo ayeli biso kanyaka abi ndeko nga na nsima na yo ndeko nga nalingi kosunga yo ndeko nga nalingi natambola na yo kasi papa oza elenge nga bombanga nga nakomonana na nga te tala enveloppe yango yo $6000 na kati yango yo natali ndeko Celestin nabi makambo oyo eza makambo ya lochocho eya makambo batikala nsima te ndeko alobi te nakokwa te nabi ya solo aza elombe po tomona mpe bele bobenganga mama olobaki moto wana aza boye tala bapesi kanyaka bapesi jeep azwi nakanisaki ndeko Celestin Biolikadi te akozwa mbongo ya papa wana ndeko aboyi kozwa misolo wana alobi te kende kokabolela yango babola nga nakozwa na nga mbongo ekowuta Kisasa te nga bato bakosunga nga na mama Gidil baza na diaspora bango nde bakokangisa $1 bakotinda po baza na susi ya mboka yo elinga $6000 na enveloppe na kwa po lobi tango na koleka na baetando obanda koloba o te mwa mobali wana kutu aza moto azwaka kanyaka tala nga napesaki eboye atiaki na poche ndeko azongisi na présence na nga lobi tata wana na $6000 na ye tata atiango na enveloppe na susi nyonso nga lobi me tata mbongo na ye ezongi nzoto elembi boye mpo na nini mbongo yango bapesaki yo na mutu biso tobi tokokwana biso misolo te ezonga na mbongo na papa olembi makasi boye nani aza nsima na yo papa alobi te na kamwe kaka na mboka oyo bato baboya misolo eza mpona koyebisa bino bandeko ya diaspora ndeko Celestin akobunda na bamoyen de bord akobunda na misolo na ya mike ya solo bobengaki tokopesa bino biyano me boyeba te bato ya mboka oyo bakotinda bato lolenge na lolenge mpona kokutana na biso mpona komona ndeko Celestin mpona kokorrompre ye ndeko aboyi alobi ye akolia kaka mbongo ekouta na diaspora bino mpe bandeko boyoki botika te ntango yango boningisa baposhe na bino bobimisa mpata bosunga mouvement ndeko Celestin elombe mpe eleki yo kimobali mpe eleki yo mingi papa yebisa biso nani aza na nsima ya yanamar ndenge balobaka qui est derrière toi ou qui est derrière vous ndenge fere alobaka oyebisa biso mpe nani amandate yo olalaki na butu likanisi ye ozoloba na kombo nini nani atindi yo mpo balobi soki mwana soso avimbi yebake mama na ye aza na se papa parrain na yo eza nani aza na nsima na yo. Ok, merci mama Bisengo, j'espère que yo moko monaki yo moko yebi omoni combien toza déterminé yo moko po yebi lolenge tozotambola na yo to ana mbongo te mais tozotambola ti babengaki biso wana na poche na ngai na bani na lakisaki yo nazaki rien que 1000 francs congolais mais na boyi mutuya ya mbongo wana pona koyebisa ba congolais boye mbongo eza valeur ya mabele na biso te. Non, mutu musako lo bage eza $6000, so eza ki $100,000, so eza ki $1 million. Mbongo eza motuya ya mabele te. Parce que avec 1000 francs congolais, donc lo balokola $1. Nde yango eza ki na poche na ngai. Pe na répondre papa na lobina bimisi na bina ya moni 1000 francs de na ngo na poche. Na kozwa transport isika na zali. Esika na kosuka na beti makoloti na ndako. Ngamona zalaki wana. Donc pona koyebisa bino toza na tango te. Tango to komeza tango lisusu ya corruption te. Congolais ba corrompre ye tellement trop. Congolais komi zoba likolo ya corruption komi Congolais azot ndimana no makila ndeko ne tanga. Likolo ya corruption yango to lobi trop c'est trop. Il y en a marre na ba corruption. Yo za na mbongo na yo. Soki ozana eloko akosala ngote pesa babola. Koya na ngote pona ko corrompre il y en a marre. Ngana lobai na ekutu na bi soki lelo ngai na kotambusa mouvement oyo ya révolution ya solo ya soulèvement populaire mbongo ekouta tana ba mama ya Zando batia ta opération Kitunga batie 100 francs to tena poche na tamboli pona musalo tozo sala mais euta na Kinshasa wa même atandenge to lobike bandeko ya diaspora bakosunga mais eza pena bandeko mususu ya diaspora bakoki kozwa pe mbongo elongwe Kinshasa lokola awa na za catégorie na kozwa te batindi mbongo na nzela na yo na diaspora otindeli ngai awa boye te
parce que même action ne se salama milimo ya bakoko eza kolandela yango soki ozwi mbongo na yo yo kolabo oza na diaspora olobi oza combattant soi-disant combattant bapesi yo mbongo po corrompre nga parce que toyebi ke eza na réseau mobimba oyo batie bavandi balandela kaka ba action na biso tozosala po bayeba ndenge nini bakofragilize biso ndenge nini bakodétruire biso. Alors mbongo na yo toza nango na tina te tozana tina na mbongo ya mutu alobi ki ata $10 $1 na ye ebimi po Congo lobi échanger ya solo nde yango tozana ngo posa. Donc mama Bisengo mutu azana sima na ngai azali mutu munene mutu makasi na bandeli lisusu soki omoni soso azovimwana soso azovimba na nzungu seke mama na ye azana se mama na nga azana se su yango nazovimba mama na nga azana se eza nani eza mfumuki mbango ezali mama Kipavita ezali ba ancêtre na ngai yo nyonso bakufa po na liberté ya Congo bazali na sende bango bazosala ke na vimba. Alors lolenge nazovimba oyo akomeka kotia loboko akomona siko bango bakobima en action yango nazosenga na bandeko nyonso soki bolingi ko soutenir Yanamar na se ya motema na yo sans intérêt ngai pe awa naza déterminé corruption eza na place te na kati ya Yanamar ko vivra ta soki tozangi 10 francs tokotambola makolo tokotambola message ekoleka donc mutu azana sima na ngai te lokola mutu moko boye to mutu tozolobela mutu moko boye te nalingi na pesa message ona bandeko na ngai nyonso ba congolais o bazana diaspora to sangana tozala bomoko tozala uni bandeko na nga ba kolabo to longola esprit wana ya ba corrompre biso po to trahir mboka na biso tangu molai to trahir mboka na biso mais siko to tika ba sentiment wana mouvement to lutte o tozo sala ya révolution to ya soulèvement populaire eza lutte politique te to tika ko politiser lutte oyo soki oyena ba ambition na yo ke oza mutu moko boza fort oza exemple mutu moko osalaka pe na tanga Mobutu osalaka pe ba gafi na yo pe to ndenge nini oye Yanamar to mouvement oyo okomisa ngolo ko le loko moko yo ko manipuler na conseiller yo vanda kimia tika eza mouvement politique po tozolandela makambo ya politique ndenge ezokende mais tozosala politique te politique obiso tozosala ezali ya soulèvement populaire ezali te ko ya mutu kingandi mutu moko azaki na influence mutu moko azalaki boye mutu moko azalaki boye donc bandeko nanga totika ba politicien totika ba homme fort bavanda biso moko ba congolais to sangana to simbana to luka ba stratégie ni to kosala pona révolution Congo ezonga ya solo congolais ezonga na ba respect na ye to simba Congo na biso siko na maboko to tika bukabwani to tika trahison to tika koteka baninga to tika bato oyo basali abazui ba réseau o batie po babanda ko fragiliser ba combat o bande ko na biso tozo sala na diaspora to vanda biso nyonso elongo to tika ba sentiment to bunda bolingo eleki nyonso soki to simbani to sangani to kolonga yango no moni baza ko kabola biso na biloka mike to tika mbongo to tika sentiment to sangana to tika bato wana no ba homme fort wana o basalaki na Mobutu o bazosala lelo to tika bango bavanda biso to luka ba stratégie ni to kosala pour la révolution ainsi que soulèvement populaire bomoko union fait la force yango kosala ke tozala makasi to simbana to sangana to tika ko collaborer na ba vautour to tika ko collaborer na ba o ba bomi bandeko na biso batangisi makila po mbongo bazopesa yo wana ndeko na ngai na diaspora na Kinshasa po obomanga ndeko na ngai tozobunda bitumba o ya makasi po na mboka eza lokola makila ya bandeko na onde ozomela makila bandeko no ekoganga banzamba bakoko bakolandela yo tika bapesi yo mbongo kozwa te pona koteka ndeko na yo to bunda bitumba oyo pona liberté ya solo ya Congo. Malamu mingi merci matondo mingi merci na bandeko nyonso bobenga kibiso wana na moni bongo Godé Bisengo l'auto proclamé na moni bongo Flori Bale Komoso na moni bongo Riki Nemiala na moni David Olito bolobi bozana sima Yanamar na moni président Sims na moni batu ebele o bozo benga Christian Dissou Yope Payozali merci Fabrice Malita bidonyo so bozo benga biso pona ko soutenir bongo makanisi ya Yanamar bolobi na bisaye a percer bolobi na bisaye atikate merci beaucoup Bokechu Ayambo ya Yananga
nayebi ete mosala tozosala yango yo mosala tobi tokobunda mpo na mboka tolobi seul la lutte libère yango nazalaki présente ndeko aye na misolo toyebi te soki aza ndeko soki batindaki mais longonia na ndeko Célestin Bioli parce que aboyi alobi akokuwa misolo ya bato oyo bakotinda te ayebi te soki baza bakolabo ata aza na kati ya Kinshasa me ndeko azwaki misolo wana te ya solo tozalaki pondo ndenge bana kini balobaka tozalaki ata na eloko te mais tondimaki tobatela dignité tobatela personnalité tobunda bitumba ya solo ya corruption te parce que président alobi il en a marre na ba anti-valeur, il en a marre na ba nyoso oya mabe azo préserver kaka oya malamu yango ko continuer bitumba na kasi papa tozonga muke na masolo ya M23 bato ebele bakokanisa ete M23 azwi kimia avandi kasi masolo ekosalema na CCC bato wana baimeke bakosenga baposte kilikili baposte oya makasi lokola ba défense intérieure ba poste penza clé na ebi ete yo landaka mingi basango yango pona kota na bozindo te oyoki mwa ba nungu te ete bato wana bakosenga penza ba poste o ya choix o clé o pende ya commande ya mboka. OK, mama Bisengo, Congolais nde azolala me M23 la lité. Congolais nde aza distrait. Bazo distraire biso na makambo loyenga ndeti makambo ezoleka ya basenissement ya ville kopanzaka na nyonso bazo ko ambrier Congolais. Poto zala vraiment na actualité te. M23 ndenge to yebi ba o bakimaka na Uganda to kaka bazalaka 100 o bakimaka na Uganda mais lelo bakomi plus de 1700 ba uti wapi. Pe lelo baza ko banda recrutement na bango bazo sala ba recrutement na bango baza ko recruter bato. Baza ko se préparer à conséquent. Na minute tozolo ba boye baza na sommet na Luanda. Congolais a habité. Na Luanda wana ezali parce que président ya Luanda yenda a remplacé lokola mokonzi ya ba président ya Afrika. Baza kuna baza ko solola. Baza ko négocier ko yokana donc gouvernement congolais na M23 baza na Luanda. Bazali ko yokana M23 zali ko senga ko imposer esengeli ba pesa ye primature. Ba ya M23 bazwa lokola basi bakoti bango na kati ya armée bakoti bango na kati ya ba institution nyonso mais balobi basuki wana te il faut bango bazwa ba remplacer Matata Mponyo bazwa primature esengeli na bazwa primature ba remplacer Matata Mponyo bazwa défense nationale oyo to na tangela kabino liste ya ba ministre eutaka na Rwanda na liste ya ba ministre eutaka na Rwanda soki totali bien première vice-ministre, ministre de la Défense nationale, Bataka Rouberwa, un Rwandais, Bataka Yé Azala, na tête ya Défense nationale. Donc, M23 va réclamer primature, va remplacer Matata Mponyo, va réclamer finance, puis va réclamer Défense nationale. Va poste clé, parce que ce qui est le bazui primature. Ba remplacer primature nde yangwana chef au gouvernement donc mboka mobimbe simba mina na primature donc ceux qui bazui primature automatiquement bango nde bakomi ko diriger ceux qui bazui finance mbongo nyonso ya mboka eza diriger na bango ceux qui bazui défense nationale armée makambu nyonso ba miniele nyonso ya mboka eza contrôler na ba mais finalement tozo kende wapi Congo eza ya ba étranger to eza ya biso comment expliquer M23 ba ko imposer pe ndenge na yebi gouvernement ya trahison oyo ponga na bien gouvernement ya trahison baza prêt à céder po ba yebi eloko nini bazo lutter pour la balkanisation alors biso to lobby soki ba oser na yango en tout cas cette fois-ci et aux andeng wana te ba mekate alors population yebi yango te même ba politiciens oyo tozana bangwa bazo dénoncer yango te. Mais pour parler Zakuna, bazo solo là, pour n'en ba kopesa M23 ba poste wana. Mais ndeko nanga, on en a marre. Tolemi buzoboyo, tolemi buzobo na Congo. Ya solo ndeko, merci mingi. Ya solo lelo mama gidi la zana mwa kokoso na mungongo. Mais kasi pona mabele, pona mboka na osala émission. Na osala émission question d'actualité ma solo ya politique na robeta.
ata mongongo ekokauka na kolia mondongo mongongo ekofungwa manango likambo te kasi papa tokokende na suka to chute mpona lisolo na ngana kasi pesa biso programme ya ku calendrier ya y'en a marre na base na ye ezala un peu détaillé toyeba tokolongwa Kimbanteke tokokita Bumbu tokokita Selembau tokokita wapi pamba te esengeli to sensibiliser ba jeune pamba te y'en a marre esengeli akita na 24 communes nyonso mpona kopanza sango oyo ya solo jeune congolais fa koma lokola arabe jeune congolais fa koma na moi esprit ya révolution ezate ke bako beta yo bako botolo yo loko toti komona scène moi indien moko wa akogangela ba agence nel toloba te mboka ngo siko ekomi nini esengeli tango ndekwa kokita na y'en a marre akotisa jeune nyonso atelema loba te na lembi yo libanais na lembi yo indien ogangela nga na mboka na nga papa yango pesa biso calendrier na yo ya descente na yo na ba base ezala penza détaillé po toyeba tokokota étape nini tokokende boye po ezala malamu bandeko mpe bakolanda mituna mpe ezala moke bayeba mosala na yo ekobonga malolenge nini. Ok, Maman Bisengo, merci mingi. Calendrier c'est bien bon parce que calendrier il faut ezala kaka c'est obligatoire mais en tout cas permettre ngai na zala vraiment moquer na discrétion parce que je ne peux pas livrer un calendrier na ngai mobimba parce que badongolo miso baleki soki to peste lobby ndakisa lobby to kozala na Kimbanteke ba oyipe ko tinda bato na Kimbanteke wana bakanga déjà pa yebi ke yana mara kozala na Kimbanteke nde basaki na victoire pendenge basala ki biso na Kasangulu malheureusement ba yaki na retard to sito silisaki banza bakoko bazoki ba disposition nyonso donc calendrier na biso ezali normal eza déjà planifié mais ndeko nyonso oyo azana posa koyeba calendrier na biso en tout cas abenga na nzela ya singa nde tokopesa ye mwa moke tokofungola ye mwa moke mais koloba yango boye parce que toyebi te banani bazolanda biso pe banani bakoki kozwa ba disposition donc y'en a marre azosala tour na 24 communes donc sanza oyo toza nango tosi tokomi na katikati ya sanza ti tokoma na suka ya sanza oyo tokoza na descente na moko ya bacommune sanza ekoya donc tozosala au moins na sanza moko tokokita au moins na commune mibale na katikati to mi ya sanza tokozwa commune moko totamboli commune wana tokaboli parce que commune na commune tokaboli yango soki tozwi exemple commune Ngaliema tokaboli yango na bitene mine to misato toyebi déjà que lundi supposons tokokita na ngambo oyo mercredi tokiti na ngambo oyo pe samedi tokiti na ngambo oyo semaine wana tokena ngambo to silisi nde bongo mais soki tolobi to livrer yango boye penza tuka bandeko na biso bolimbisa soki poza na posa ya kosunga ba descente na biso benga biso ka na nzela ya singa benga Mama Bisengo benga ngai tokoyebisa yo nini okosala mais calendrier na biso eza déjà établi eza déjà élaboré tokotambola nango lolenge wana mais tokoki ko livrer yango boyete mais calendrier eza déjà calé. Ya solo Bibiane Ewale mbote esika ozali ya solo nazwaki message na yo epa ya Flori Bale Komoso y'en a marre ye on a vandi na ye boki programme na biso o nyonso aza na posa ya kosunga y'en a marre akobenga na nzela ya singa bengi mama gidi la bengi ndeko Celestin Biolikadi te okozwa bongo biyano esengeli ya solo mosala akosala etambola kande na misolo soki aboyi misolo ya badongolo miso seke aina bosenga ya misolo ya ba vrai révolutionnaire ya misolo ya bato ba comprendre vision pe idéologie na ye ya solo ndeko tokomi kokende pe na suka ya lisolo na nga na yo soki oza na message moko tombela ya kobeta na bato banso bakolanda biso na ngonga ye opesi yambo ete nga na otoka bwana. Ok, message ezali nazopesa nanu matondi merci mingi na bandeko nyonso oyo baza prêt bandeko poto na yebi bozala déjà prêt ya kobunda mais eloko ezalaki kozanga parce que base ifo ezala nde awa na Kinshasa esika makambo nyonso evandi lelo y'en a marre oyo azwi piqûre asi atelemi azosala mosala merci mingi mpona baappel na bino baconseil basoutien na bino moralement financièrement en tout cas eza vraiment la bienvenue na kati ya y'en a marre tozozela yango merci mingi na bino merci mingi na bandeko bazosunga biso na mabondeli parce que
nzoto ezo sala ezo bunda mais molimo pe sengele zala ya kokangama bandeko bazo sunga biso na mabondeli tango nyonso bozo bondela pour na protection na biso toyebi ke toza protéger et puis nazo pesa lisusu mbela to programme o nde na ko bomba yango te wana photo pesa yango mais to ko pesa nde date te tozo préparer descente na biso na palais du peuple photo kitakuna na bandeko nyonso bazo buka bango ba commerçant na bandeko nyonso bazangi misala bandeko nyonso o ba futa makabiente to ke ndoyebisa ba député o bazo zo salaire ya $6,000 kuto bazo lité salaire na bango comme $13,000 mais fonctionnaire azana na 60,000 francs donc $60 à peu près $70 c'est rien du tout a futa kandaku atangisa kabana na ba université tokokita na parlement pona koyebisa bango ke soki basakani te makambo ekoleka pe dernier message nazo pesa na congolais nyonso bande kwa diaspora bande ko bozana Kinshasa bozo kota na Congo le Collet News boyoka lilobo malamu ba élection ko changer Congo te moto moko te kende kotele maliboso ya bandako oyo matatu nani malumalu akotiana ba coin nyonso po kende ko voter ba o basimbi mopanga pona ko boma biso to kende ko voter te tozela kaka mukolo oyo révolution eko salama congolais ki poso ko ke voter za lokola o voter liwana yo o voter nzala o voter souffrance ko kende ko voter te donc wana ezali message clé ya yanama descente à parler du peuple ezali bande ko bobenga bo soutenir boye baneni boko sunga biso na ba fanfare to ko louer na mobilisation pour na ko sangisa bande ko nyonso poto kita na parler du peuple to sala ba déclaration pe ba réclamation na biso merci ya solo bolandi bongo mbela ya suka ndeko Célestin Biolika dite abeti na bae banso balingi mouvement ya révolution y en a marre programme PCMI pour na palais du peuple ya solo ezana bosenga ya biloko ebele yo simbami kozanga kobenga te yo singa osimbami kozanga kotinda mwa misolo na yote pamba te mosala ko sala etambolaka nzela moko na misolo yango tosengi na bino nyonso obo bengaka pona kotuna basango na ye bofungola pe maboko pona ko soutenir ye ya solo ezalaki question d'actualité et yambaki bongo président Célestin Biolika dite mokambi topé génitaire ya mouvement de révolution y en a marre na ye to beti masolo ya politique to beti masolo ya mouvement y en a marre to beti bongo mokano o ekwami kuna na États-Unis pambate basala tribunal spécial pour la RD Congo de Kwalobi eza penza na tina mingi te sengeli bazwana no ba kokende CPI bakoto ndesima tokotala makambo wana bo président basangani wana ko soutenir ndeko Kamere papa lobi eza ba intérêt na bango to beti masolo na bozindo na bandi ete na récapituler moi moke pona ba bo kutibiso na des annonces na pesi merci mingi na Marianne Mafolo oya zui ba image oyo na pesi merci na Patrick Nsala oya monté yango bandeko nyonso ya diaspora bana ya mvuluzi ingeta ibobo conscientisation toujours ya masse et kokoba na nzela ya Congo le Collet seule la lutte libère na pesi merci na computer service maison oyo to vandi na kati na yango merci na bino nyonso bozala poster na site moko oyo ko pesa bino ba information ya solo www.congolocolletnews.com merci à Papi Ewale le numéro 1 ya computer service merci na Pitou Bageya le numéro 1 ya presse ya Katevel merci na bandeko nyonso o bolandi biso to bosanité ndeko Dechute ye directeur ya computer service ngana bino to kutani mbala ya sima kimia boboto o mabota mabino ndeko Célestin esengo ezalaki yanga koyamba yo na mokolo ya lelo merci maman Bisengo merci merci